Premièrement, na opesa bango merci et puis mingi sur na docteur Moditu pour ceux de komakia wa grâce na ye pour kana ngai ayebaki yango nazalaki na bisika mosusu na lekaki bakuwani alaki un peu likolo makasi nde apropose biso ke tozela moment oyo bango basalaka baopération na équipe na bango yango moni toyaki nayaki nga moko te na famille na nga nayaki na 3 personnes donc ngai mwana et puis beau-père na ngai sauf que bango babimi déjà bango balaki na premier groupe na minute oyo baotambola normal makambo te normal salaki bango semaine oyo elekaki babimi bazongi ndako eloko baoti kovisite nga bakei biso équipe oyo tozawa basali biso samedi mais en tout cas merci mingi na bango nayebi ke bamoyen nde eza moke bamoyen eza moke mpo façon baexplike biso bazosala baeffort moko bazobunda naye bakokanga maboko te babaki babanda nao na oyo baza nango kolo nzambe osunga bato baza na baposibilité koyede bango bakosala souplice koleka oyo donc vraiment na équipe na biso tosala je crois toza plus de 40 na bato nyonso nayoki motu moko taleli awa ke mpasi eleki makasi to atikali na blok abimi te bato tu babimi baza na bachambre bokosala mpe tour bomona bato nyonso baza na bachambre vendredi nayaki boye nauti matadi babengaka brusquement naye baye kosala na opération awa elekaki bien bakananga nyonso donc nyonso elongi nakomi bien nakomi kotambola bien donc nakomi nanga mpe kolia komisa kaka nzambe kaka na papa wana basali domaine oyo nzambe abakse oyo ezangi ndenge kaka merci papa Moditu asungi biso na sante na biso asali mwana opération na mbongo ya moke opération pe eleki bien donc a facilité biso pona opération oyo tomoni ke bien ya hernie interne sikoyo tomoni pe opération pe elekaki nango bien santé pe ya bien asungi biso donc tomoni kama nyonso elekaki nango bien bauta opéré na partie ya samedi nazalaki na ka ya piste pardon ebanda kodengenga makasi nakendaka na bacentre mosusu nakenda vraiment batengaka mbongo ebele ti ezwaka mwa temps nandeko banda koluka mbongo nde toyoki mpe information po bapesi biso information ke docteur Moditu ke azopéré bato nandeki tokapitaki toyaki vraiment toremercie le bon Dieu tika mosala nekende liboso c'est parce que yana bacentre mosusu bawelaka nanu basante ya bato bawelaka nanu mbongo mais en tout cas pena docteur Moditu azokipe wana te azowela na basante na biso tika ezala exemple monene na bacentre mosusu oyo etikali balanda lokola ye eza malamu mingi tuka ede biso opération eleki nango bien santé mpe kitoko tomoni pena ke donc changement ekoti na banzoto na biso en tout cas pena mosala neke liboso na badocteur donc bakeka liboso samedi basalaki nyauko nyomelanga epezaki 3 kilo 500 mais en tout cas nazwaki ngolu oyo mpona docteur Moditu mpe nabikaki donc vraiment nasengi merci ebele na oyo ya moke asengi nakoki yango nakomisi nzala merci.